Bonjour Bandeko, encore une fois, tous à analyser avec Gilmas. Makamboze belé na réseaux sociaux. Mingi batu bakomi kotia JB Mpiana na défi aya kobeta akoro arena akosala boye yende bazozela. Toki basele yo donc bango za papa chéri mutu mususu te. Alors Bandeko ezana ba ope bazoloba akobeta muziki koleka Koffi Olomide, akobeta muziki ba spectacle koleka Werason, akotia ba son ba lumière koleka héritier. Otozo yo kaka batu baza koloba. Ngai naza mutu nayaka nanga na ba point de vue selon ngai. Oyo ko choquer et choquer, mais en tout cas nazo pesa point de vue nanga selon ndenge nazo monela. Parce que bato belé bazo ko fondre ba place JB abetaka na ba atmosphère kuna na Congo, baza ko fondre place wana na poto. Bato belé bazo ko fondre ba musique bato bazo beta na Congo, bozo ko fondre ngo na ndenge bazo betela na poto. Bobo sanate oui c'est certain. JB bato baza ko zele parce que basi ba moni ba vieux nyoso basi ba beti concert. Koffi Olomide soki azalaki na adversaire na 3e génération na ye bato balingaki baloba tozozela pe mutu moko boye soit evodoko soit jina wa jina biloko ndenge wana comme na 3e génération mutu azalaka te yango bozomona Koffi Olomide aza posé mais na 4e génération tellement que bayebi que génération wenge soki wera abeti bato nyonso balingaka JB pe abeta. Est-ce que pour bato balobi JB abeta nde il faut JB abeta? Parce que ce botali babatakla awa emelaki JB place ya 1000 wana ezalaki na mwa difficulté pona kotondisa sika boza koloba akende kobeta place ya 20000 nayebi ke basala ezalaka modulable bakosala bakomodula na 10000 place ou bien na 9000 place yango nde toza kozela. Est-ce que JB aza capable kobeta concert na poto question liboso? Oui akobeta soki faire azobeta pourquoi pas JB abeta? Ce qui fait la beta place na ba 5000, pourquoi pas JB abeta? Mais problème ndé otozomona et ba comparaison tokozala parce que Fuera son azana 5 concerts, JB Mpiana azana 0 concert na poto. Fuera son azana 5 concerts na poto, JB azana 0. Alors JB baza kolinga eloko baza ko tchai na kati aya ko beta akoro arena, c'est bien. Ce qui est simbité parce que eloko wana nde place JB soki asali erreur kaka moko ndenge ya lobaka a préférera kozala le premier cheye ke kozala l'échec libanda awa ndeska tokomona JB tokomona ye bato bele bazoloba JB akobeta musique koleka Koffi Olomide nangina la sabino eloko moko kaya muke ba 15 secondes et puis tozo continuer. Eloko wana kaka boyoka son wana ya Koffi Olomide son image wana nandimite que JB aza capable de reproduire image wana nandimite parce que Koffi Olomide côté ba image côté son asakanaka te mutu oya alobaki akobeta musique koleka Koffi Olomide nandimite que aza na conscience na makambo aza koloba eza na batu pe misusu baza koya na makambo na bango me avant na kota kuna nazopesa no bambote na ngai na bandeko bino batu oza kolanda ngai bino batu bosepelaka na ngai bino batu bolingaka ba analyse na ngai mais en tout cas toloba kaka ndenge tolobaki ba Irene Mabweni ba Mami Sadiki ba Claude Musirikani ya merci ba Novo Novice TV officiel bino tout makambo za kosala vraiment naza fier na bino tangu batu baza koloba JB akobeta spectacle ngai depuis na yebi JB abetaka azala mutu ba spectacle te banda kala tolobaka toujours wera son aza roi ya spectacle batikala jamais koloba JB aza mutu ba spectacle jamais mais sikana lingina pesa moi nuance na bao bazoloba JB akobeta spectacle a bien koleka wera ngana ngina tuna nikana kota bomona kaka ba biloko ezolakisa supériorité ya moko na mususu moyena lakisa ya JB ezate parce que JB azana concert libanda otokoki kosala nango comparaison mais eloko muke kaka oyo bande kubotala
un instant. Eza oyo te. Place moko boye zela concert yango place wera bobane obosi botali yango place wera yango te. Place wera aza na binini Croix Rouge, nzembo ya Croix Rouge na Forest Arena. Imagination oyo wera zalaki asalaki wana, mise à scène wana bandeko ezalaki tant fort moko na yebite soki ba congolais boza ko reconnaître eloko wana. Tant fort wana wera azongisaki batu na bilengi na bango bazalaki nango ya kobina ko yemba, azongisi batu na makambo ya bitumba. Donc a transposer concert na ye na message, azongisi message ya nation ya mboka na biso pona bitumba. Après wana azongisi kokota na ye nako do kokota na ye na biloko wana. Seno basalaki pona Croix Rouge, nzembo ya Croix Rouge wana bandeko nandimite ba idéologie ya boye tomona ki vient ndeko na biso fali abetaki Stade de France ba élément wana ezalaki te, ba fere ba betaki na ba stade ba Accor Arena ba événement ya boye ezalaki te. Mais wera azwita na ye ya kotia eloko wana pona kosolola makambo ya mboka amil alongona na kati ya corps ya muziki azongi moto akomi peuple congolais simple apesi biso message moko très capital. Ce botali entrée ya wera na Adidas Arena, spectacle asalaki na Adidas Arena bandeko ba concert o wera za ko beta na poto boyoki ba son ba image ba spectacle ba fan na réseaux sociaux na ebi ba baza mutu na mutu aza na façon na kolobela makambo, mais soto longoli émotion na ba sentiment na biso wera son aza incomparable, aza inégalable côté spectacle. Ndenge a présentaka ba musicien na ye lelo soki wera ko kende na afandi na coin ba musicien na oya sika wana bako yemba bako bina. Donc na ndeko na biso Jamaïque ayebi ko nini ko gérer podium ako mema loyenge vraiment boko sentir que maison mère fandi sika makambo nyoso ba élément oyo jibaza na ba élément oyo te na kati orchestre soki baye bako se focaliser kaka na koyemba spectacle moko ya malonge ko zalate jibe abinaka bien. Mais depuis Abina Kabe, depuis Kala, na ba concert na eto tikala jamais koyoka ke concert o asali vraiment boy na boy. Concert to lobela ka concert a jibe zabeto eza Olympia. Mais Olympia mo se botali bien, so olongoli sentiment na yo ya kifani, olongoli be émotion na yo. Concert wana bazongisa yango na nini na studio, boyebi yango. Zenith pe ya jibe bazongisa na studio. Mais ba nyoso ya wera to yokaka azongisa ka studio te ndenge ba beti ndenge pe achaka na ba réseaux sociaux oto zo yoka nde oyo ndenge ba cheka ka boy. Par exemple double Zenith ya wera ndenge ba betaki na concert ndenge ba tiango ka na YouTube. Alors ba biloko wana ba aki oyo wera za nango ya connaissance ya ba concert. Mes chers amis, soki bolongoli ba sentiment na zolo bana ba émotion wera son côté conseil jibe ata soki aye lelo ako égaler wera te. Et puis makambo nyonso ya jibe simbaka soki abeti ava wera, soki aye après wera musique ya jibe simbaka te. Na ebite soki pourquoi ba conseil nyonso bomona ki ya jibe zeko simba eza ba conseil abeta ki ava wera. Bozwa sika Zenith neni Bercy wera abeta ki Bercy ava jibe. Nani mutu alobela ka Bercy a jibe? Est-ce que vous avez une image nango? Parce que ezalaki flop. Ezalaki flop. Alors, mais les autres zolobela palais des sports à wera boko lobela boko yoka yango palais des sports à wera boko yoka nini nde boko nini susu ba LC à wera ezalaka batu baza ko beta yango ba conseil moko ya Londres après double Zenith ezalelo batu baza ko beta yango mozela o naza nango na ebi place na kozwa eloko oyo. Na tiango pe na chaîne na nga tuka na za sine loko wana. Ezana ba concert ebele oyo vraiment soki to longoli ki émotion wana oto zalaka nango ya pamba wana, vous allez sentir que wera zana makambo na ye. Concert oyo par exemple selo akota ki liboso
alors concert neti oyo bandeko, concert neti oyo eza na poto ebetami na poto ba concert ebele wera za nango se boyoki omoni concert wana na tie son eza ya studio te son normal. Alors tant que tozolobela concert bandeko bozala na bareteni na makambo za koloba nayebi ke bagolwa baza sima makambo oyo bango parce que bakangama na bato a BCBG pona ko nuire wera son, mais ba vérité ko tikala toujours vérité. Jibe azokende pona curiosité parce que joueur a beti 5 fois et comme il dit trop comme na wera za ko beta jibe azobeta te awa fallait azobeta au moins tozomona faire azako se débarquer ata soki après un après azako ya kaka malgré que bazobeta beta azako ya, mais jibe azobanga ba fimbu ya wera pona ko se produire na poto. Jibe azobanga ba fimbu ya wera parce que fimbu déjà 5 fimbu soki abakisi mususu ekozala bien te. Ndeko nanga na komi na suka bo partager bo commenter tozoya na ba analyse toujours ngam tuna bino Gilmas. A plus.